TP bon depuis la semaine na bino balandi ya Info Plus HD bino ba oyo bozui sous occasion malamu ya kolanda biso mokolo ya lelo. Tika to fungola basango na biso pona koyebisa bino ke na weekend oyo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé ki bongo na sommet extraordinaire na Bujumbura, sommet ya CAE elekala kitoko ba détail na élément oyo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoma kibongo na Burundi pour participer na sommet extraordinaire ya communauté de l'Afrique de l'Est CAE na Mokuse relatif na ba évolution ya feuille de route ya Luanda. Tika to rappele bino ke feuille de route ya mini sommet ya Luanda ezalaki pona ko exiger retrait effectif pe définitif ya ba troupe ya ba M23 le 15 janvier oyo na ba zone nyonso oyo ezalaki occupé illégalement et pas ya ba M23. Alesi ya rencontre oyo boye ba ke ba chef de l'État membre ya communauté oyo bango nyonso lokola moto moko ba décida ki cessation immédiate ya hostilité pe ya poursuite ya dépouillement ya ba troupe ya ba pays mususu oyo ezali bongo na kati ya EAC. Pe ba différents chefs de l'État oyo bazalaki présent na Bujumbura bayokanaki ke esengeli réunion moko esalema ya ba chef d'état-major général ya EAC dans une semaine pona ko proposer calendrier ya sika pour que makambo oyo nyonso esila na est ya République démocratique du Congo. Rédaction ya Info Plus HD sali constant moko kolobake soki okoti na ba marché biloko ezo mata chaque jour ezo utana nini. Julie Malongi pe Edith Ezine bakitaki na terrain pona kosola na population boyoka bango. Degré biloko ya première nécessité et mateli pardon bolukela yango kombo population bazolela balobi bayebi cause principalité oyo biloko e mateli makasi boye misusu balobi dollar misusu na ndenge na bango balobi nzela ya ba Congo telme bukana mituka ezoleka la pasi yango pen biloko e mateli au juste vrai cause et yebani te bazo comprendre pété biloko ekomi motu ya makasi bino moko boyoka ndenge ba vendeuse ya wenze ya kianza bazolela pilipili kolobate pilipili ekomi do pasi mwa moke boye 100 francs donc pilipili asama ezalaki mobimba me ekomi mbuma moko ya moke lipa oyo bamatisa 500 mabumwa bato epusani te me bango bazomatisa biloko mpona nini mpona biso badebrouillard toza balokaloka na 25 tozobeta mutu na cerveau na bamino ezoswa biso boluka moya kobongisa soki moye te bozongisaka bayako bakangamaka bazotika dola kana nuna nde transport na kote bazowuta nango makala transport eza komata be pai makala tosima 5 moko ya makala 65 5 moko ya makala 65 bongo so tovivre ndeni bana biso kotanga classe ndeni tota bana kotanga classe ndeni via malunge eza te via komi ka cher dollar komi 280 000 tolembi mama biloko emata toyebi te mboka yango toza na mokonzi u aza te tala neti eloko ya boye nazoteka ye 500 rien de beauté mundele azoteka ye 500 okoya mpe kote obandi kobunda na baninga na yo eloko lokola oyo 1000 francs mundele azoteka 1000 francs na ye na tie 1000 francs mwana kokoma moyibi te ndenge nini kokamwa na kala toyebaka ke soki omati na transport okofuta mbongo soki okomi na destination kasi mikolo oyo ekoma kaka soki omati d'ailleurs kutu soki oza kaka na se ba receveur avant omata il faut opesa mbongo nini ezosala ke ekoma bongo Edith Ezine pe Julie Malongi basololaki na ba receveur pe population.
Système oyo ya mbongo na se pa ba receveur ezo comme au fur et à mesure na ampleur makasi à la ville province ya Kinshasa bango ba receveur balobi que avant okota il faut pesa mbongo sino te ba koma kozwa ba faute ebele ba militaire soki ba koti na kati ba pesa ka bango mbongo te encore pe mikolo oyo embouteillage na carburant ndenge mati bango basala ka bampiaka na tour ya ba client pe balobi ba receveur ba koma konyokola bango po ba exposa kabango liboso ya badanger ndenge la ndenge soki afongoli sac pour que abimisa mbongo miyibi bakoma koyiba bango na ba perruque na ba sac ezopesa penza pasi à la vie province ya Kinshasa et pa ba client na mikolo ya biso info plus HD production boyoka communication ya ba client avant mata pesa na mbongo na si soko kene to koma destination te kala na nzela bakitisi bino abito suki awa soko bazonga na mbongo liboso po anyu c'est une destination soko soki to komi ala te bokita to suki awa soko soki babi bakitisi biso wana biso to mema bango pe pa emo te to kita ka poto na choix te to kita to continuer ma po eza malamu te za mabe to faut pas changer ni ba position na bango ala bango tshela biso te se pe na ngote eza bien te fema makono sa pesa rati na tongo tike 2000 na pokwa 500 pona ni tosala ombuye biso bozula so solution mokeze ya biso nyonso ya mama so bozula so solution te mal bango pe ba receveur na ba chauffeur bazangaki maloba te babakisaki boye En tout cas, boye ezali malamu ata muke te pa ya bino ba receveur na ba chauffeur tokosenga la bino bomeka nanu kotala likambu oyo po eza malamu te bozali ko exposer nde bandeko epa ya bamiyibi bakoki koyiba bango to pe bakati bango basak sikoyo soki likambo bongo ekomi perte ekozala ya bino to ekozala ba client na likambu oyo bobongisa botala ngo nanu malamu kasi biso tolobi kaka koyekola pilotage ya drone pe régie télé numérique komi nango je mukie soki okei kaka na centre d'information info plus HD oza mobile Info plus HD production center et fongoli bongo ba porte pour la bino nyonso ba ebolingaka ko bakisa connaissance likola connaissance lingo bakisa moi un plus c'est boya ba filière est tellement ebele okoye kola na ndenge moko esengeli Les lots toujours présenté bino bongo régie télé et info plus HD production ozala posa babenga yo régisseur ya l'émission kobuka la teyaka ba porte fongami pona bino nyonso pona TV tozaka kala montage vidéo te na prise de vue to pe na journalisme pe habillage te kasi tozape na régie télé bongo ya régie télé HD production info plus eza bongo régie télé numérique ozala posa o mixer ba émission ndenge ngai na mixaka kobuka la te yaka o mixer awa tozako na sala montage info plus HD production ozala poso ekola montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali kokala te yaka po occasion kitoko epesemeli bino awa na info plus HD production tozopesa coupe tozoprojecter directement vidéo na biso po ba logiciel na biso awa eza bongo ya sika ko ezopesa ma kitoko formation moko ya sûr
Nalinga tele journalisme wana kufugie muke yaka ozala poso yekola ndenge nini bapresentaka bajournaux yaka oyeba te yaka to mpe olingi oyekola ndenge nini baanimaka baémission ndenge J'ai debout la colombe la douce animaka yaka oyeba te yaka info plus HD production et fond baporte pour la bino nyonso po biso awa boulot toujours misala nde tozokoba mpe tozoforma yaka. Prise de vie au niveau où filmer yaka kokalate baporte efungami mpona yo awa mpe tozokomatisa drone lokola avion olingi oyeba komatisa kopumbise drone ndenge nindeka pumbaka likolo place ezaka se moko awa na info plus HD production formation omata drone pamba na je moke omatisi wawa lokola avion. Otuni ngai soki centre info plus HD production ezoni wa posika te na commune yanga basime maison communale yanga ba na veni kisangani numéro 38 mosika te yaka po ba place awa eza bon limité to pe benga biso na ba numéro oyo eza liboso ya ba télévision na bino kimamba en place eza bon limité. Papa moko ayaki kolela na micro ya Info Plus HD koluka moto oyo akosunga ye asala 55 ans na société moko en place balongola ye kaka bongo sa de compte final pe en plus azali susu maladi yango azolela nani akosunga ye. Kombo na ngai Kandula Adolphe Teka. Alors nasali na mukoko titi mukoko ngilima matete. Alors nyonso yo basali ngai ezali nanga na motema yango nde nalelaki na bakunzi batali nanga likambo oyo pamba te nasali mingi nayibi te nakimi te naza déserteur te et puis alongoli ngai amoni ngai te abengesi ngai te apesi ngai mpe papier moko te oyo kolakisaka ngai nasali na école conventionnelle Kimbangwisi 40 ans eza te et puis apesi ngai mpe copie ya lettre ya révocation te na cahier ya transmission na signé eloko moko te donc nazali ya eloko moko nako kolakisa meme na bakoko na ngai te ke ngai nasali na enseignement Kimbangwisi te 40 ans 15 ans na officiel eza te naza kolela na bakunzi na pasi ya boye 40 ans na Kimbangwisi makambo oyo basali ngai asali ngai mokunzi jaune maveve alongoli ngai na pasi na ngai amoni ngai pe te akosi mpe ngai akosi na mwana akotinda nga social atindi te mwana mpe yeyo alobi akotinda ye na aremplace ngai apesi affectation eloko moko asali eza te yango wana nalobi boye botalela ngai dossier ata na pension atinda ngai te nakende 55 ans de service nalingaki nabima pension na 95 na mobutu abimisaki biso pension te de président mpe baye tata na mwana basali eloko moko te sikoyo Félix aye ngai na leta sans fra te alongoli ngai na lere président alingi abongisa enseignant amoni ke soki atiki ngai sino moye te alongoli ngai akamati mwana mwasi atie na place na ngai. Na sport boyebaki na weekend oyo final ya CHAN ebetamaki entre Sénégal pe Algérie kasi botimbaki Sénégal nde erapportaki coupe wana badetail Edith Ezine apeseli. Finale ya 7e édition ya championnat d'Afrique des Nations CHAN na Mukuse ezalaki mokolo ya samedi 4 février 2023 na stade Nelson Mandela kuna na Algérie pe ezalaki bo remporté et pas équipe ya Sénégal oyo babetaki bongo na Algérie. Toyebaki ebali ya teranga ba remportaki bongo trophée ya 7e édition ya CHAN oyo ezalaki bongo mbala na bango ya liboso pour que bazwa yango depuis babanda ko participer na compétition malgré que bazwa déjà Coupe d'Afrique des Nations Topeka na Mukuse na 2016.
match ezalaki tellement makasi oyo les deux équipes bakokaki ata komarke bi moko te malgré que baction ezalaki mingi kasi ba défenseur baseraki vraiment ba ceinture na bango tosimba pe toyeba ke na moment ya batir au but nde balio en teranga baremportaki bongo trophée pe bakoti na histoire ya bavictorie ya CHAN kasi biso tika to souhaiter bango kaka ba félicitations ndenge ba honorer mboka na bango. Olingi mwana améliorer langue française na monoko na esombela kit complet ya album Les Fous du Français pa ya bandeko les Français par la musique bolanda nzembo na bango moko. Nous chantons et nous dansons la grammaire française. Par le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail. La femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle. La nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Par le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail. La femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle. La nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme n'est rentrée que vers le soir. L'homme est pris par le travail. La femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle. La nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier. C'est toi qui es le deuxième. C'est lui qui est le troisième. C'est nous qui sommes
les premiers. C'est vous qui êtes les deuxièmes. C'est santé qui sont les troisièmes. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet. C'est moi qui suis le premier. 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 C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet. Car du verbe être. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. Yo moto sepeli na nzembo oyo bandeko les français par la musique soki olingi ozwango landa ba adresse. Badaka lozalaki wapi papa? Ozalaki wapi? Nga naluki narate meme voyage na ngai mpona kozanga kuyeba koluka. Papa Louis Gronder tikanga na lumila yo zila sikoyo yo ndeko na ngai ilenge mobali papa mama mwana ya moke iponi mbula te oyo baza kobenga na monoko ya lifaransa iponi ange te ozoyoka ngai surtout na yo moto oza koluka obima kubanga eloko parce que eza okanga okutani na président okutani na nani français kuyekola kutanga mpe kokuma mpe koluba kule eza aca kopewa eza te o nina seme eza te o ewasaki eza te eza te tonge te yango nazolakisa yo William ozomona lo William Tonnerre ayebisi yo bo aponi yo te abengani yo te me abengi yo yaka olingo oyekola français oyeba kutanga oyeba kokuma oyeba koluba yango kit complet tozalaki kaka na sede ya pamba mais sikoyo tokomi na baflashe landanga bien tokomi na baflashe oyo flash 10 ezali kit complet baza kotekela yo mibale oyo ndenge modi oyo mibale oyo batekeli yo yango bapesi yo na sede moko nyonso oza kotala oza koyekola oza koyeba kotala koyeba kokuma koyeba koloba en parlant langue français oyeba koloba eza mpona honneur soki oyebi kotala oyebi kokoma kubanga na yo liloko te po oza na silence ya lobi soki olingi ozwa baflash disk na biso mibale oke na librairie défi de Saint-Paul ezwami na Gombe avenue du commerce ezwami lisusu na 12e rue Unité mpe lisusu na Régulé okoki mpe koya na biro na biso ya les français par la musique ezwami na commune ya Ngaba na paroisse Saint-Adrien. Olingi okoma journaliste professionnel pe cameraman moko très professionnel yaka bongo na centre de formation Info Plus HD kuna jamais okozala desi.
HD Production Center et fongoli bongo ba porte. Pour la bino nyonso ba ebolingaka ko bakisa connaissance de kola connaissance de bakisa. Moi un plus c'est boya ba filière est tellement ébélé. Okoye kolona ndenge moko esengeli. Les lots toujours présentés Bino Bongo, Régie Télé et Info Plus HD Production. Ozala Posa Babengayo, régisseur et l'émission Kobuka la Teyaka. Baporte Fongami pour la Bino Nyonso pour la TV. Tozaka la montage vidéo T, na prise de vite. Topé na journalisme P à BHT kasi Tozaka na Régie Télé. Bongo et Régie Télé HD Production Info Plus et Bongo. Régie Télé numérique. Ozala Posa au mixé ba émission Ndengenga na mixaka Kobuka la Teyaka au mixé. Awa tozako na sala montage Info Plus HD Production. Ozala poso ekola montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali kokala te yaka po occasion kitoko epesemeli bino awa na Info Plus HD Production. Tozopesa coupe tozo projeter directement vidéo na biso po ba logiciel na biso awa eza bongo ya sika ko ezopesa ma kitoko formation moko ya sur. Nalika les journalistes mais wana ku jemuke yaka ozala poso yekola ndenge nini ba présentaka ba journaux yaka oyeba te yaka pepe olingi oyekola ndenge nini ba animaka ba émission ndenge J'ai debout la colombe la douce animaka yaka oyeba te yaka Info Plus HD Production et fond ba porte pour la bino nyonso po biso awa boulot toujours salande tozo ba pe tozo forme yaka. La prise de vie au niveau ba ko filmer yaka ko kalate ba porte et fonga mi ko na yo awa pe tozo ko matisa drone lokola avion au lingo ba ko matisa ko kumbise drone ndenge ni ndeka kongoka likolo place za kasimo awa na Info Plus HD Production formation mata drone pamba na jemuke o matisi wa lokola avion. Otuninga isoki centre Info Plus HD Production ezoni wa musikate na commune yangaba sime maison communale yangaba na veni kisangani no 38 musikate yaka po ba place awa eza bon limité to pe benga biso na ba numéro oyo eza liboso ya ba télévision na bino kimamba ko place eza bon limité. Invité du jour, il y a les lots, Mbela Kibino Moko, ya bandeko les Français par la musique et qui na plateau na bisope alobeli album na bango les fous du français. Le soleil se lève chaque matin à l'est et se couche chaque soir à l'ouest. Si je mets mon bras droit vers l'est et mon bras gauche vers l'ouest, je regarde le nord et le sud derrière moi. Les 4 points cardinaux sont le nord et le sud, l'est et l'ouest. Le nord et le sud, l'est et l'ouest. Congo, mon beau pays, tu es borné au nord par la République centrafricaine et le Soudan, à l'ouest par l'océan Atlantique et le Congo-Brazza. Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie et Zambie sont tes voisins de l'Est. Au sud, tu es borné par l'Angola et la Zambie. Congo, mon beau pays, tu es au cœur de l'Afrique. Avec ta position géographique, tu as une vocation africaine à assumer et à garder.
des rapports de bon voisinage au cœur de l'Afrique. Tokomina suka ya Info Plus HD ya lelo. Merci na confiance et fidélité. Oyo boza nango ya kolanda biso tango nyonso. Merci na équipe technique et rédactionnelle ya Info Plus HD. Un grand merci na valable motoma kwa bien na bakisela et papa social na pesimbote na papa Evi Makuba oyo azali molandi ya solo ya Info Plus HD kasi soki Jésus Christ Nzambe ya pasteur Rachete Lita aye itenga ina bino rendez-vous ezaka a